la semaine, on va bino merci pour vous vous savez télévision on a bino pour la colonne info la journal il y a peu pour la peuple batata ma maman mbote na bino to fond la journal pour nous que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya yamba ki week-end de l'équipe na cité ya Union africaine monsieur Abdourahmane Sarr oyo azali bongo ministre sénégalais ya économie plan P coopération oyo ayaki azalaki bongo porteur ya message ya président sénégalais epai ya moninga na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo héritier mapinde mapesi bino ba détail na élément oyo. République démocratique du Congo na Sénégal bakoti désormais na dynamique moko ya malamu pona ko renforcer ba relation bilatérale na bango pona kotonga avenir pe destin moko oyo ekozala avantage pona bamboka nyonso mibale bosimba ke chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki week-end de leki na cité ya Union africaine kuna ayambaki Abdourahmane Sarr oyo azali ministre sénégalais ya économie plan P coopération ye azalaki porteur ya message confidentiel ya président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ye s'adressaki na homologue na ya République démocratique du Congo. D'après ba service médiatique ya présidence ya République balobi contenu ya correspondance oyo ezalaki révélé te na masolo na bango oyo basolo laki kasi moyambani ya chef de l'état Abdourahmane Sarr ye atalisi ke renforcement ya coopération entre République démocratique du Congo et longo na Sénégal nde ezalaki na centre ya masolo na bango alobi aye ko réaffirmer volonté à coopérer et longo na RDC na ba questions africaines oyo ezali bongo ba dirigeant bamboka mibale bazali koyokana ndenge Sarr a déclaré ki alobi parmi ba questions oyo ministre sénégalais atalisi stabilité ya région alobi bango nyonso bazali d'accord ke baye bana kolobela likambo etali développement oyo soki emonanité stabilité pe ekozala te boye ba président Félix Tshisekedi Bassirou Diomaye Faye bango baza na vision moko ya ba solution oyo bazali komema na kimia na région boye na audience oyo candidature ya Sénégal na présidence ya Banque africaine du développement BAD na Mokuse ezalaki pe évoqué alobi azalaki accompagné na candidat Amadou Hott bango balobelaki ke banque oyo vision ya candidat na bango ezali bongo ya président yemoko na ba question ya financement pe ya développement ndenge Sarr atalisaki République démocratique du Congo et longo na Sénégal bazali ko entretenir ba relation moko kitoko ya amitié pe ya coopération depuis banvula ebele Kinshasa azali ko abriter grande communauté sénégalaise. Bon, honorable député national, bazalaki la séance plénière week-end de l'équipe, point moko zalaki na ordre du jour, izalaki bongo rapport ya gestion financière ya Assemblée nationale. Reportage. Ba député nationaux bazalaki na séance plénière week-end de l'équipe na bokambami ya président honorable Vital Kamerhe. Bosimbake ordre du jour où ezalaki retenu pour la séance plénière présentation ya rapport ya gestion financière ya deuxième institution ya mboka pour na année 2024 ba présentant qui rapport au yepa ba élus nationaux Kester Chimène Polipoli a rappelé que l'exercice oyo ya redevabilité et se déroule dans un contexte moko particulier où ezali ko marqué mingi ba contraintes budgétaires consécutives na guerre et agression oyo ezali imposé na République démocratique du Congo et pa ya Rwanda pe ba supplétif na ya M23 pour l'année 2024 tel que la prévision budgétaire ya Assemblée nationale ezalaki arrêté na hauteur ya 1,256 millions 3 francs congolais pour couvrir la rubrique mine ya makasi ba rémunération fonctionnement ba investissement ba intervention économique sociale culturelle et scientifique natina wana Kester Chimène Polipoli atalifike loi ya finance pour l'exercice 2024 ezalaki bongo voté pe promulgué yango e consacraki na chambre basse ya parlement enveloppe ya 782,6 milliards ya ba francs congolais soit 60,37% ba besoin oyo ezali véritablement exprimé na enveloppe oyo ezalaki bongo comprimé déjà bureau ya Assemblée nationale a priorisaki ba dépenses musoso incompréhensible na fonctionnement na ye mingi penza oyo ezali lié na rémunération ya ba éli ba réserve parlementaire pe lisusu ba pension ba retraite viagère
oyo ezalaki versé na ba député honoraire mingi enveloppe oyo ezalaki doublé na législature euti koleka na suite ya prise en compte ya lo moko important ya ba nouveau bénéficiaire ndenge atalisaki na ngambo mosusu malgré ba contrainte oyo sécuritaire pe budgétaire politique pe social bureau ya assemblée nationale oyo professeur Vital Kamerhe azali ko diriger batalisi preuve ya mayele pe ya rigueur na gestion ba ressources oyo etiamaki na disposition na bango po ete déficit par rapport à besoin oyo ezalaki imposé na arbitrage. Nangambo na numéro 1 ya chambre basse ya parlement akumisi démarche oyo ezali bongo sens moko élevé ya devoir ya attachement moko ferme ba principe ya redevabilité pe ya transparence pour na professeur Vital Kamerhe alobi ezali penda kisa pour na assemblée nationale azali kopesa na kondimaka kosala ye moko contrôle na ye article 147 alinéa 6 ya règlement d'ordre intérieur ezali kotalisa obligation ya assemblée nationale à présenter na plénière rapport ya gestion financière ya assemblée nationale na 30 jours après ouverture ya session ordinaire ya mars et sengeli kozala fier na institution oyo a changé pe azali ko contrôler mingi makambo ya institution mosusu ye moko pe azali ko se contrôler bosimbake avant présentation ya rapport oyo plénière auditionné qui peut approuver qui rapport ya commission spéciale chargée à examiner ba résolution ya cour des comptes peut accorder qui délai supplémentaire na commission aménagement du territoire pe nouvelles technologies de l'information et de la communication pour na kokoba examen ya loi ya aménagement du territoire ndenge esengamaki na président de la république boye plénière accordaki 48 heures na baili na demande du député national Eliezer Ntambwe pour na motion ya procédure pour na ko s'imprégner na ba proposition ya loi oyo ezali kolobela code pénal ya député national Sakata avant examen pe adoption na yango. Honorable Mao Twene oaza député provincial ya Selembao ye a pasa kibongo week-end na ye moko dala kibongo très chargé na rencontre ya football au ba jeune terrain oyo basala kibongo na terrain snel pe na sima nango a sensibiliser ki lisusu bilenge na bar sous-sol contre guerre au etali agression. Christian Kengebeni azaka na compte infolinga. Toujours proche ya population ya commune ya Selembao, Yenani, honorable Mao Twene, dû les responsables, l'homme de 50 ans na mabele ya Selembao, week-end elekeki accompagnaki deux équipes ya football na cadre ya loisir. Rencontre oyo et betamaki na terrain snel entre staff ya Cédric Mouchete, l'homme de Fuente-Muente. Boye nyonso elekaki elongo na équipe ya cinéma ya Cité de Dieu ya Papa Lidusu et pai wapi coup d'envoi et pesamaki et pai ya yemoko honorable Mao Twene. Rencontre Oyonde Bandongwana Kikitoko, Oyope et ses soldats qui n'a score il y a 2-1 en faveur ya cinéma Cité de Dieu. Na Sengo ya Komona, honorable na Bango na Mabele, ba responsable ya terrain ya football snel ba yaki pour na ko soumettre ba problème na Bango ya terrain ya football. Message oyo ezalaki bien reçu, Oyope et koti déjà na ba projet na ye. Kolongwa wana honorable Mao Twene alekaki pour na ko réconforter maman moko ya quartier oyo akwelaki problème ye azalaki visiter et pas ya ba criminel mikolo eleki na sima akitaki directement na bar sous-sol pour na kokabola esengo elongo na ba jeune ya coin oyo aprofitaki pe na occasion pour na ko conscientiser bango na likambo etali devoir patriotique. Côté parmi biso abosani ki toza agressé na ba Rwandais. Donc tozo sepela esengeli to ça l'appelle vigilant. Toeba que toza agressé. Parce que la carte ya feti, la carte ya esengo Demi banguna ba profitaka. Sepela yeba que toza agressé. To ça l'appelle moral. De accompagner mon Kozamboka Fati Beton. De soutenir l'île Oazo Sala pour aider à ta ni moko. Yamabele na biso Congo et qui ne m'a pas été. Est-ce que tout ça, tout ce dont sont même moral que t'es ni moko Congo qui ne m'a pas été. Est-ce que bon il est mort? Est-ce que bon il est mort? Ezala Kande Boye, honorable Mao Twene, azali vraiment mon lobeliaba na Selembao.
Ligue de jeunes ya UDPS Tshisekedi kumba makambo na président national na ngo Adolphe Amisi Makutano organizaki meeting ya kafu ya monene kuna na terrain Bondo na commune ya Ngirengire mokolo ya dimanche 13 avril. Reportage. Après 3 jours, il y a réflexion, il y a jeunesse, il y a UDPS Tshisekedi ba ou intervenant bazala qui ko défilé et belé par résolution ezala qui rendu public. Dimanche 13 mai na terrain Bondo et pas il y a président, il y a jeunesse, il y a UDPS parti présidentiel honorable Amisi Makutano Adolphe. Na intervention où accorda qui na presse général Andoubouya affirma qui que par recommandation et qu'on a déposé et pas il y a président de la République. Les combattants, c'est combattants. Merci à la jeunesse en général. Elle a démontré de quoi elle est capable. C'est pour dire que non, la jeunesse l'avenir de cette jeunesse, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui et maintenant. Le message est passé. Le rendez-vous chez le président de la République pour lui remettre officiellement des résolutions qui ont été produites par la jeunesse. Et par ça, je suis l'homme le plus heureux. Nous avons annoncé et aujourd'hui, c'est la réalisation. Que la gloire soit rendue à l'éternel. Ligue de jeunes à reconnaître l'effort où Ezali consenti et payé à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba décerné diplôme de mérite en tant que père et intégrité territoriale et République démocratique du Congo pour na nyos o asali pe azali ko continuer ko sala pour na sauver République démocratique du Congo na ba prédateur à travers Mokili pe lisusu ko dévoiler na Mokili ba magui pe ba violence o ezali ko salema et pa ya Paul Kagame pour la République démocratique du Congo durant plus de 30 ans. Valoriser le potentiel pour la cause de partenariat gagnant-gagnant. Bosimba que Ligue des jeunes a décerné qui diplôme de mérite et paye honorable Augustin Kabouya, secrétaire général il y a UDPS, président AI pour garder parti à UDPS locaux la première force dans la République démocratique du Congo. Ligue de jeunes a payé qui li sous diplôme et paye à mettre à celo pour la reconnaissance y a valeur y a jeunesse. Azwa qui paye li sous na Ligue de jeunes diplôme y a mérite ministre Doudou Fwamba pour la maintien et stabilité y a cadre macroéconomique pendant période où y a guerre. Et surtout, na côté en application volonté et chef de l'État où ezala qui a ko doubler salaire y a militaire. Na question à koyeba nini jeunesse aza kokanisa na banje o ezali mikolo yo président ya Ligue de jeunes ya UDPS Amisi Makutano Adolphe a bengi ba jeune batelema pona ko accompagner président de la République oyo azali ko bunda pona pe ekota na République démocratique du Congo. Mais bon retenir boye après ma réflexion na biso boye que gouvernement d'union nationale eza ko bimeza boye te mapinga na biso lelo baza konsoade fwade tobosana mpe mwana parti te babengaka ye likunde libotai Doudou Fwamba le pakebo oyo apesi esengo na basoda na biso esengo te lelo basoda na biso baza kobeta banyanga na kata na front basi basepeli morale eza nini emati nyonso wana ezali na vision ya tata mokonzi me kasi tolobi biso tozalaka na biso prese te me kasi tozalaka nini totikala kaka na masolo ya meeting ya UDPS esalemaki na terrain Bondo mpona koyebisa bino ke secrétaire national ya Ligue de jeunes Juju Okako ye mpe amobilizaki bato ebele ya ngalima mpona koya na meeting oyo bolanda ndenge kaka ezalaki prévu na terrain Bondo oyo ezwami na commune ya Ngiringiri meeting ya kafu ya Ligue de jeunes ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi oyo ekambamaka epai ya président Adolphe Amisi Makutano
terrain ya bondo na ngirengiri etondaki na ndenge ya kosakana te bato bautaki bisika na bisika bosimbake district nyonso ya ville ya Kinshasa ezalaki vraiment mobilisé pona kotondisa terrain bondo na commune ya ngirengiri. Tomonaki pe présence ya secrétaire général ya UDPS Tshisekedi mwana mboka Augustin Kabuya délégation eutaki bisika na bisika bana lukunga na Ngaliema pe bazangaki te bazalaki mobilisé epai ya secrétaire national ya Ligue de Jeunes ya UDPS mwana mboka Juju Okako oyo amemaki délégation na ndenge ya kosakana te babetaki pe makolo elongo na président ya Ligue de Jeunes Amisi Makutano kino na terrain bondo. Activité elekaki vraiment 5 sur 5 oyo babengaka ya biso Ngaliema Juju Okako alobaki boye na micro ya Info Lingala. Nazali vraiment na esengo mingi yango na ye kosenga bino merci pona na ndenge bo répondaki vraiment na invitation oyo ya appel ya président national ya Ligue de Jeunes Amisi Makutano na meeting monene oyo esalamaki lobby dimanche na commune ya Ngiringiri na terrain bondo. Vraiment bana ya Ngaliema ba combattant nyonso ya Ngaliema ba motocycliste ba parlementaire debout force du progrès ba section ba cellule nyonso tout ya Ligue de Jeunes ya organe de base exécutif tozalaki vraiment présent lobby na kati ya commune ya Ngiringiri yango na kosenga na bino merci na ndenge bo répondaki na invitation et puis na appel ya ngai etaki secrétaire national na bino ya Ligue de Jeunes Juju Okako na appel ope na salaki elongo na président Amisi Makutano na bénédiction ya secrétaire général Augustin Kabuya vraiment na ndenge boyi ko soutenir tata mokonzi ekolo Fachi Beton bolakisaki vraiment ya solo que président de la République azaye mon côté ba jeune tozalaki wana ebele bomoni ndenge terrain wana babenga ngo thermomètre mais lobby ba jeune ya IDPS ba corrigeaki terrain ya bondo na Ngiringiri. Bosimba pe boyebake ezalaki réussite totale meeting ya terrain bondo na commune ya Ngiringiri mobilisation ezalaki vraiment totale surtout tomonaki touche ya mwana mboka ya biso Ngaliema secrétaire national ya Ligue de Jeunes ya IDPS Juju Okako. Union congolaise ikona mokuse parti cher ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba baza organisé café politique moko monene mokola samedi 26 avril bolanda reportage olongo na Fabrice Lundombi. Union congolaise, parti cher, ya autorité morale, professeur, docteur Daniel Mukoko Samba, nanzela ya branche na bango, école du parti, bango bazali organisé café diplomatique moko ya Kafu Kafu, vendredi 26 avril 2025, Simba et Kozala bongo, na salle babengi Véronica, salle Véronica, et Zwami bongo, na route Matadi, en face ya Cambo Diadung, et Kozala bongo, thème ezali retenu, modèle de la politique étrangère pour la République démocratique du Congo à l'égard de ses voisins envahisseurs. Bosimba ke thème oyonde ezali retenu pour na activité oyoto café diplomatique ya Kafu Kafu, oyo ekosalema. Bosimba pe boyoka bien, intervenant ekozala nani, ezali maître Clinton Bamana, oyo abengaka le blanc-seing de l'Union congolaise, Yende Akumanyola. Thème Oyo ezali retenu le modèle de la politique étrangère pour la RDC à l'égard de ses voisins envahisseurs. Je suis participant, Nakozala participant Pambate, Iko ezali parti nangai, Union congolaise parti nangai, Iko c'est mon affaire. Boya Ebele, rendez-vous samedi 26 avril, Boya Koyoka, thème Oyo Ekomanyolama, na café diplomatique ya Kafu Kafu, ya Iko. Fondation Umoja wa Razia ya oe kumba makabongo na présidente nationale nango Brigitte Kakunji ba organiser ki cérémonie ya clôture ya mois de la femme week-end eleki na Kinkole na commune ya Ntile sima na ye Christian Kangebeni héritier mapine mpe Igor Ntingi. Ba mama ya quartier Kinkole mingi penza na commune ya Nsele basepelaki makasi pambate ba mama elongo na bilenge ya commune oyo baklotiraki mois de la femme en beauté elongo na fondation Umoja wa Raia oyo ezali dirigé epai ya présidente nationale mama Brigitte Kakuji oyo azali mama ya mayele mama ya babwanya yende motema ya ba mama nyonso cérémonie elekaki vraiment kitoko ba mama pe bilenge ba répondaki présent ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki pe humoriste munene Papa Sango ye pe azalaki wana
pona koagrémenter journée oyo asalaki baspectacle ya kafu ndenge kaka bozali komona bongo na nsima ye moko présidente nationale ya fondation umoja wa raia mama wa boboto mama ya motema monene mama Brigitte Kakuje azwaki maloba bosimbake umoja wa raia elingi koloba la force dans l'unité ye moko mwasi ya mayele mwasi ya bwanya mama Brigitte Kakuje explikaki na mama tina ya milulu oyo pe mwasi esengeli ase comporter ndenge nini po azala utile na société pamba te mwasi pe azana ba capacité nyonso kaka na cadre ya journée oyo lisanga moko ya ba journaliste ba remetaki diplôme de mérite epai ya mama présidente nationale ya fondation umoja wa raia mama Brigitte Kakuje pona misala kitoko pe ya malamu oyo azali kosala boyokai moko mama Brigitte Kakuje présidente nationale ya umoja wa raia ndenge expliqué na micro ya Info Lingala. Manifestation na biso ya mokola lelo ezali pona ko associer ba jeune talent ya commune na biso ba po bateyaka à travers banzembo na bango à travers l'humour na bango yango pe to préférer ko benga pe papa Sango ou azali pe grand humoriste na kata commune na biso ba mona ke tozali pe na ba homme de valeur na bato pe bateyaka na bato pe bazo sungangai mama Brigitte pona assainissement na kati ya commune ya Ntsele. Bon pona umoja wa raia tozali wana pona bopeto tozali wana pona oyo tobanda kobenga kaka la salon pona kopetola commune ya Ntsele tokomisa yango kine la propre kine la belle ndenge ezalaka na ndenge ya kala. Bosimba pe boyebake fondation umoja wa raia ezali bongo mosala na yango ya monene ezali assainissement ya environnement, c'est-à-dire mokumba oyo epesamela fondation umoja wa raia ezali bongo kobongisa environnement bisika nyonso biso tozali kovanda na likambo etali assainissement. Présidente nationale mama Brigitte Kakuje bana ya commune ya Ntsele bapasaki weekend moko kitoko balobi kendese liboso umoja wa raia bango nyonso na nsima na yango. Tobeta bongo likambo ya pasi pe ya mawa likama moko ya pasi pe ya mawa esalemaki weekend eleki na quartier Ngamasa na Ntsele na mbula oyo ebetaki ya mopepe makasi mur ya bavoisin ekweyilaki ndako moko ya bavoisin pe moto akufaki sur place héritier mapine mapesi mino badetail. Vula enokaki weekend eleki ezalaki pasi pe mawa awa toza na quartier Ngamaba na commune ya Ntsele epai wapi mir moko ya mulai ekweleli voisin mosusu voisin avivaka na hangar na ye kasi voisin mosusu oyo azali penepene na ye atonga mir moko ya mulai makasi na mopepe ya mvula pe na se ya mvula wana mir ekweyaki eokasione liwa ya mutu moko bazalaki 2 personnes na kati ya ndako oyo yanga moko azalaki na salon bakiti ya divan nde ebikisaki ye kasi oyo azalaki na chambre azwaki liwa kaka sur place boyoka commandant ya police nationale congolaise ya coin oyo commandant Sele ndenge azali kopesa ba explication. C'est le passé komona liwa ya brusquement boy. Donc tozali awa oyo eza lupango ba voisin na sima na nga lupango ba voisin. Sima na ngai lokola bazana bango na mwambongo na bango batongi clôture bango lokola makoki ezate basali hangar na bango. Maintenant bango na sima na ngai bazali kolo oyo bazana se. Sans toutefois que bati ata miri ya soutènement. Sans toutefois bati ata ba colonne. Sans toutefois basala ata nini. Mais c'est regrettable sur sa caméra. C'est regrettable. Koya komona mir na butwa lelo na mopepa mbula mir ekoi ekundi ndeko akufi sur place balalaki mibale moko na salon moko na chambre oyo chambre akufi oyo salon eloko protégé ba divan na ba ainsi de suite. Donc esali passe to bengi procureur apesi ordre ya kosala lever du corps to ordonner pe lever du corps sur ordre ya procureur de la République prêt à parquet à grande instance na biso Nkola Nsele. Boyebana ya quartier Ngamaba bayokaki pasi makasi pe libota na ye boyoka ndenge bazali kolela kobungisa mutu kaka na likambo etali accident ya mir ezali pasi pe mawa boyoka libota ndenge bazali kotalisa pasi na bango. Masala mizona no boeti.
panzike likambo etali botongi bamir na ville ya Kinshasa esengeli leta ayeba na kotala makambo oyo batala qualité, endroit, emplacement oyo bato bazali kotonga biloko ya boye o na kobebisa bomoi ya bato mosusu te oyo bazali lokola ba voisin na bango. Na masolo était la police numéro 1 la police circulation routière Kin Centre colonel Ngangolo Makuta Odon à Salaki Mokola samedi 12 avril clôture ya tournée ya ba parade nyos oyo asali na ba bureau ya PCR boyo kai azabongo na micro ya Nadine Asona. Parade to salaki ils d'abord na sens ya Poluka to sala restitution. C'est aux ongela oyo ba konjesi ba loba to ba lobi notamment ba parade mi balé to ba réunion mi balé au commissaire général assassin na salle ya judo le 24 janvier mususu le 24 mars et to rappeler pe ba entretien ya commissaire provincial na parade pe à salle saki mais to retenir un point important, il y a un fait tout là-bas. Et ça c'est occasion pour nous rappeler la notion de l'instruction sous au Italie Moussala na biso ya circulation routière parce que tozana Moussala moko ya munene pesa makasi oizo sala que tout le temps en contact avec la population et tozali presque peu net miroir. C'est à tout moment tous en cela. Il fallait tout utana pour na komeka ko sembola makamu susu être musala et ken liboso et que image mususu mabe ozoli na komoni sama na kati na unité na biso et ken kolongwa et que to présenter image moko malamu. La population, surtout dans les usagers de la route, top dans les conducteurs. De poursuivre au journal, pour nous que cercle de soutien à Sylvain Kalonji, Baklotira qui m'a de la femme qui toque na commune Intélé. Héritier, ma pine Miyazaki sur place na compte info. Clôture ya mois de la femme et Salemaki na ndenge ya kitoko na cercle de soutien à Sylvain Kalonji, Biabwanga, oyo bazali kobenga CSKB na Mukuse. Accueil moko chaléré et zalaki réservé et pas ya maître Sylvain Kalonji Biabwanga oyo azali initiateur ya structure oyo nyonso na cadre ya clôture ya mois de la femme et les kaki na fief na ye oyo ezwami na commune Nsele célébration oyo ezalaki na deux phases ya liboso ezalaki bongo confrontation ya match ya nzango entre deux équipes ba mama ya CSKB ya commune Nsele bongo ensuite ezalaki bato nyonso ba se retrouvaki na salle 19 oyo etondaki na ndenge ya kosakana te elongo na bamama bautaki ba quartier nyonso ya commune Nsele bayaki ko répondre présente na message semoko ya ko soutenir chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ko benga na ba ennemi na territoire na biso ya République démocratique du Congo boyi ba remerciaki initiateur ya activité oyo maître Sylvain Kalonji Biabwanga na maloba na ye maître Sylvain Kalonji atelisaki essentiel ya journée oyo pe azangaki te ko interpeller ba autorité nyonso ba yeba na kobongisa biloko etali banzela na coin oyo ya ville ya Kinshasa eloko esali ke bobengisa ngai ezali bolingo obino bomemi na mitema na bino pona ngai yango wana na koko bakisa maloba te kozanga ete na banana na kotonda bino botondi mingi et puis soutien na biso esila lelo te et continue ti libela na libela bozali ko promettre que bosimbi fachi beton na maboko botali sete bozali na elongo soki bozali elongo na fachi beton botalisa yango boye na ngambo mosusu moko ya bamama pe alobaki pasi makasi ezali mpona insécurité eza pasi makasi bamama ebele tozo souffrir tala banzela ezali te kokende bisika mulai kaka makolo banzela ekufi pasi makasi oyo etali mboka na biso tozali kosenga ete fachi beton mwana mboka akanisela biso bamama po biso bamama toza nsima na ye tobosani ye te tolobi biso nde toboti ye biso to nde topesi ye longonya biso to lobi akende kaka liboso
bosimba pe boye bakeba moment mosusu important ezalaki remise ya ba enveloppe et pas il y a deux équipes ya nzango oyo abetaki lisano bango bazalaki représenté na deux capitaines na bango pe na ngambo mosusu manifestation oyo esukaki na esengo moko na ndenge ya kosakana te et pas wapi ba mama nyonso ya commune en Sele balobaki merci maître Sylvain Kalonji Biabwanga na eloko oyo sali bango nyonso bazana sima ya structure babengi cercle de soutien à Sylvain Kalonji Biabwanga CSKB na Mokuse portage pota malonga pour la balle la mineza protiva pe mon koloko komela yango et puis sa santé ya kitoko pe vitamine. Ah merci Yabouinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodona Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makasi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Nous allons kebele pona pour la info lingala journal et pour la pousse vous c'est pela qui merci na Igor Ntingi Matomi Nazaki na sima caméra concours rédactionnel. Il y a équipe info lingala oyo qui sur place pour la la bien journal oyo kitoko héritier Mapindemi ya superviseur qui journal au montage sima qui pa Christian Kengeben pe Fabrice Lundo Mbingala bino je vous donne rendez-vous mokola lobby au revoir.